Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Bonjour. Tu sais comment on a eu, tu sais comment on a une chaîne Nabiso. Impression d'abord par rapport à l'invitation Nabiso. Merci beaucoup. Tant on a une invitation, on a CP Laki. Puis on a Milengeli pour nous un plateau là. Merci beaucoup, ça nous fait plaisir. On a dit que Milengeli Makasi parce que les lots solo la nayo surtout et rien parce que faut avouer quand même aux a to bengo star, to bengo icône, to bengo nani à TikTok. Je sais pas. Tu sais pas. Modestie est 5 euros le bâté. Côté na lingi yomo benga no lingi. Bon, c'est bon, je pense que bato ba tala biso ba mo bazana réponse déjà. Matondo to za iso oyamba yo. D'abord, Cliff Matondo. Est-ce que ça combo na auto yimo comme bamba tondeni? Eza combo nanga, Cliff eza prénom nanga, Matondo eza non nanga. Wow. Explique-nous un peu de ton jeune âge quand tu as commencé Koko la nayo et les gars nini. La famille, vous avez turbulente, vous avez très calme. Comment tu as grandi? Bon, ngana charabano na koli pa bakoko nanga. Nga sakanate. Bakoko na biso bazaki strict. Bando ngate to malibanda. Occasion so monani ya mukio mekio malibanda ba Orlando bazongisio. Nazana nga turbulente, nazana mona moko calme. Et na sakana trop te di banda de bana bazaka. Ba iko ba je bele nga na bien ngote. Mais na kola mona moko calme. Na vanda ka place na ngamoko. Quel est le tangi na institut nini na Njili? Okoli na Njili hein? Oui, na mona Njili na quartier D. Na primaire na ngana tangi en école Bisengo. Complexe scolaire Bisengo na quartier 12. Et diplôme na ngana juango na groupe scolaire CD qui na quartier 7. Diplôme na domaine nini? Na biologie chimie. Biologie chimie. Donc bah intention c'est écrit ni. Tu avais des projets, il y a comme nani docteur, infirmière, rien c'était à quoi? Voir. Ngapenda na ina posa un jour na kende ina. Ina, au sala art. Na sa danse, na ko sa danse mais ezala na ina parce que au sala danse ndenge ba famille musu bazorango ba danseuse na bando mona kopesa bango respecter ndi bato banda ko meka ko diminuer bango pour bo sala danse directement pas ba chef à ba groupe quoi. Moi respect wana te wana ngas ko na gina posa na kinanga ta na denga classe. Donc na kina classe na ju université na attend sous gradué ou licencié puis na continuer danse na mais famille n'est pas autorisée que ça danse. Et famille permet de monter. Non, papa n'a lingate. Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que bah découvrir les lots parce que tout ça na maton de auto monde na réseaux sociaux na maton de oyo bah découvrir les lots. On va faire l'effort ya ko bisela au moins biloko, faut biloko ebima. Koza moi na Njili pona wezani lolendo, isa fierté, c'est quoi? Koza moi na Njili isa fierté, les esprits. D'abord Njili les états d'esprit. Isa fierté, les esprits, les courage, les réussite. Donc on a penda Njili ou rien. Et pour nanga les gens communément télé qui commune abiso. Parce que na kata commune nanga topé na district nanga ya Nchango. Non le kolobelaka mingi Njili te faut lobela Nchango. Nchango en général. Mais na ba vidéo non tu mentionnes plus Njili, moi na Njili. Oui. Moi na Njili wana eza place na botami na koli mais tant on a ngana lobela. Mabele wana na Nchango mba po biso nyos tout esprit za moko. Courage to débriaka fainéance à rater na Nchango. Les lots aux réseaux sociaux, on se retrouve en nini. Est-ce que ils en ont monté makayo ou bien car nous on est battu sous babani pe réseaux sociaux pour kotika na vulma na. OK, ngana nazana nos journalistes formés. Na jo formation en journalisme en 2010 na PIC, pas président lycée. To bane ko zo cours na Katia Ifasi comme soir. Na collation na ngana zo ki on a 2010.
et stage nanga na sala ngo na Global TV et pas Maman Nzuzi wa Mbombo. Ah bon? Mais vous appelez la poste non à peine à Fort Canada alors? Hein? Photo ya mona photo faut qu'on appelle journaliste à Fort Canada. Et première chaîne nanga on a travaillé nango ils Nzondo TV à Bandondoville. Il y a pasteur Denis Lessi. Oui. Oui, papa nanga bamitaka ekuna le quoi procureur en 2010, ngapi na kinda ko rejoindre ye. Et ça là que na travaillé mokié na Nzondo TV à Bandundu. C'est pas Denis Lessi. Pas Denis Lessi, ouais. Donc, en dehors de tout ce qu'on peut dire de Matondo, Matondo c'est quand même une femme instruite, c'est ça? Bien instruite. Capacité intellectuelle Ezali. Bato a mon réseaux sociaux, ba mon comme Mutumoro boy aux en position T. Ouais, bah mon accord le col Mutumoro perda pédale. Parce que tu lâches parfois des mots simplement, facilement dans les réseaux sociaux. Et ça, la ronde nini, tant on t'a la vidéo, oh yo moko ça là. Faut passer un exemple à mon déjà dans l'achat, oh yo dans la preuve nango. Ndeti est-ce yo mono zapi na preuve mo ya vidéo moko boy, oh on a l'achat facilement. Ndeti na l'achat déjà nini. On va retourner ma question. Mais ko répondre parce que si yo répondre nga ngote nga na we bating. Nga na ebiki naza correct dans les réseaux sociaux. Na bunga raté, na bima raté, naza correct. Les réseaux sociaux ont représenté nini pour nous? Nyonso. Et c'est le moro boy bato ba considérer bato te mingi bazara na réseaux sociaux. Mais aller lo moro boy lelo iko aider biso to se réunir de partout. OK. Réseaux sociaux, ils ont la force mususu, ils ont la force koleka même na ba chaîne mususu à télévision. Oko a un problème sango nango ko ma musika mbango à partir des réseaux sociaux qui montoise il attend sur na 20h journal télévisé peut-être à cause à peine attenter au monde a milaleli. Les réseaux sociaux ils ont la rapidité physique ils ont aidé ils important. Ben information bref ils ont comme mbala moko na téléphone à bato mutako kataka mo lo moi 1 minute. Et il y a un téléphone, non, bazo partager na bago par WhatsApp, bazo tchana ba statut donc et comme il est facilement. Que mon temps d'abord c'est la journal à 19h, c'est la journal à 21h, il vous a moi passé. Lelo kota la bato dans les réseaux sociaux. Il y en a continuellement pas. Tu te prends pour qui? Est-ce que ça tu te considères comme qui? Excuse-moi, tu te considères comme qui? Osa influenceuse ou bien osa jusqu'à en tout cas avec ça attendre dans les réseaux sociaux? Influenceuse. Nga na influenceuse te na lexaka tananga. Saka tanayo kaka. Moi bi que par rapport à audimat aux ana na réseaux sociaux lelo. Bato batala ka nombre ya ba abonné aux anango. Oza ko influencer bango parce que oyo zoloba ya ba balandaka. Banda roza na réseaux sociaux et lo roni ya malamu oyo oloba o bat balanda ba sala tilelo. Ebele. Net moko. Par rapport à l'influence nayo, aux en a plus de 100 000, 200 000 abonnés, bah compte tu dis des choses, qu'est-ce que tu as déjà dit sur les réseaux sociaux? Oh, il y a le botambo. On peut donner des exemples là, où ils ont les cas. Oui. Exemple, moi, on a besoin de perdre Alexandra. La télémachine a béla qui tokutana, batubaya qui tokutana qui. Des exemples. Des exemples, il y a encore ça dans le hein. Par exemple, les belé, na balisa, na kutansa batu, to soutenir ba mabala kukufa au soutenir, baba na msusu koyoka tena ndaku, boyoka niza tena baboti, ya epa na yo, pesi conseil, ozongisi bien na baboti na ye, boko tia conférence, mino misatu, akima indaku mozongi siye, ba conseil koma biso basi komi bongisa, koma kosokola, ndeni no kokozala. Tout ça, on les a conseillé na pesara. Olobi et là moi mutu ya olobi obalisa. Kota la obo ina limite ke oboti mwana oyo obalisi banani. Bato balandanga. Na sens nini, na structure nini. Ba ba ina ndaku na yo okutanisi bango osala plateforme ya site de rencontres to nini. Exactement site de rencontres mais omoni ezaki na moi vague moro boy oyo et comme ina TikTok bato beli bande ko sala ba live ba rencontre donc c'est le mot boye ou ça live non ka simplement ou si bato bazolanda yo so moni oza célibataire ko mata
mais ça te que na site mo boy ba kota kuna ba mona ba photo non eza bilo mo ile ka na live et moto pas monique aza penza célibataire ana posa quelque chose soit na sonité parce que tout dépend de son ou sonité parce que batum sou balinga ko s'exposer té soit mon kaza l'aise amati sur a vidéo na ye so yo za na soza moi si et que yo sepel na ye okokipe au matin na actif na yo balisi combien de personnes? 16 personnes. 16 personnes. 16 il y a Maria wana ekoboté 16 il y a devant bon coutumier il y a wana mais yango libala coutumier donc 16 il y a ekoboté il y a o ba vanda na ndenge ekobo je sais pas comment na combien na koloba mais 16 penza o nzamba zo mona ba pesi nzamba ba pesi ni 16 bazongela ka yo pe ko ya ko remercier yo mibali oui basité basi baboya baboya ko yana mbele bango pa na yo basi baboya kana sens que ebele ba yo ka soni bayaka na bango wana po bayebi ke concept wana na sala yango mais soka péché moto et comme ça ndeti mo orgueil mo komona et ko supanga ye bakena zui moto pa na ye akimi mais sala ka ndenga okima bongo komona suka mobala oya merci mama na bala ki grâce na ye na soki mais aboito ya et puis mibali kande ba ofunda basi na bon pa na aboito ya azoka soni ah bon oui baboyaka marama mine ne soki bandi d'accord les lots na niveau des réseaux sociaux ceux qui réseaux sociaux qui équipe nationale capitaine abine ko zanani ndeti na moment o ngande ngela za capitaine pona nini omizui responsabilité ko zana capitaine ezanga ite mutu na juango batonde ba pesingango ka bato balanda biso nde ba pesingango pona zolo bana ndinga Canada to na ndinga Europe ya communauté le monde entier ouais, monde entier yone capitaine na réseaux sociaux ben oui ok pour salanini oyo zo mérité yo moko pour bako ça au titre na kaka honorifique bako pesa que non ayone preso yone boss yone boy mais na poste za na logoté ce que yo skolingi o s'approprier titre na ondimi yango o s'approprier ondimi yango ondimi qui yone capitaine pour ba pesio yango mais yo moko dedans de toi tu te dis est-ce que ils ont mérité yango ils ont mérité yango té on mérité yango à 100% na sens nini na sens que biso nyon surtout wana toza bato toza na réseaux sociaux mais so otali bien bato belé baya ko influencer bato na mafinga na ba clash na ba komi moni satan so bomengo na bango bazanango ba sac na bango bilamba na bango mais ndeti ngaboe nzela wana nazara pendate ngana yaka na ba comédie nanga moi musique obini na ba rencontre nanga na salara topé ko sola ka makambo normal mais comment na ke titre o batu ba pesinga bango moko na ko boya ngote na juango par rapport à ce qui se passe na mboka na biso Canada totel ko bungisa bongo mwana na biso moko Alexandra aza congolaise âgée de 21 ans aki kotanga mais na 2 ans na ye Ton dans la page Alexandra, c'est vraiment il y a des questions qui ont été préparées pour Alexandra. Avantage na de poser dans les réseaux sociaux les lots. Oyo bénéficie au bac non bon na réseaux sociaux les lots na gagné oyo na réseaux sociaux izani. Eza nazara mutu moko boy nazara solitaire. Eza kana ya ko passer tananga. À part ko ya ko passer tananga quand je m'ennuie, nazara avantage moko te na réseaux sociaux. Tu n'as jamais été rémunéré par les réseaux sociaux. Ozo mbongo te ba futi yo te mbongo oyo. Oui. Mais nazo yango musala te ndenge nga na mizela na réseaux sociaux ce que sengi ki na lali na lamu ki condition mo epesa minatika on tika on apete nazo yango musala te nga lokwa naza mutu mo nazara trop sel nazara mingi nga moko et na mona nshonde te na loba nazara na ba camarade te na ya na fungola pona loba na s'amuser mais so sengi ki naza souté non za souté. Merci beaucoup. Si vous nous suivez, nous sommes Afro Canada Télévision. On a reçu pour vous Clive Matondo, une célébrité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On doit se le dire. Ceux qui m'ont dit que oyo bapesi babetele maboko bisope torobeng ça na plateau na bisoawa. Donc yo pose la biso si tu as quelque chose à dire, plateau est ouvert pour tout le monde. Merci beaucoup Clive d'abord pour une invitation à biso. Et ça lui sauve moi plaisir makasi ya kozana na plateau. Bon, to me un peu au côté ce que moi dossier Alexandra parce que dossier Alexandra me sali vraiment que to bingisa o awa. Yona Alexandra est-ce que boye banaka? Non. Ni nango sali que au côté vraiment na kati ya mozindo ya makambo Alexandra boye. Pour ça vraiment
les lots au Canada, même les Canadiens, ils na TVA, il y a Montréal, il y a partout, il Cliff Matondo. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu sois aussi affecté au côté de Kampango? Premièrement, on a un âge de Alexandre. Ils ont dit non, première des choses, qui n'a pas de soit na bota qui na âge où maman na bota qui soit ngapé na bota qui na âge wana na 17 ans. Maman na bota qui na 17 ans, soit ngapé na bota qui na zana mwana local Alexandre. Premièrement, de deux, na mona message wana dimanche tango a salaki vidéo la maman tant a publié et loko et frappé nga makasi za ki Trois-Rivières. Mboka ofanda. Eza mboka ona yeko kota sika. Ah bon. Oui. Mboka ona yeko kota sika. Et déjà ko kota sika wana na yebi déjà ki ba congolais toza mingité. Na ko mona ki ngamo na ko bota mwana wana lokwa mama. Tango na comprendre loko wana appel wana ndesengenga na mikoti sande na mikotaki. Pour aider la maman waza musika. Na mikomi si lokwa mwana nga pour ngamo na ko bota mwana lokwa ye. Motema ki bo mama kaka. Oui. Est-ce que il na téléphone pour moi sona mama na ye? Oui, tokomanaki et puis tosoli déjà. Tokomanaki et puis tosoli déjà. OK. Jusque là tomonio kobenga batu boya tosangana tokina koluka mwana na Trois-Rivières est-ce qu'on fandaka? Bando comme na Trois-Rivières sensation no ezanini eza ville moko ya kimia to eza ville moko ya bienté. On est toujours par rapport à la disparition de qu'on a biso autorobunga. Ben letinga et bangi singa, eza ville moko eza bien, très propre, eza calme. Eza pendesika revendre beaucoup la bana. Mais la réalité auto découvrir après qu'on retrouve corps et Alexandra et bangi singa makasi. Na même site wana 26 bato bakufa wana bamona nate. Kaka Alexandra de tomoni et na force na biso. Et nande tozolo ba awa lobby maman moko célibataire ba wute ko kange catch nanda kwa kufi atiki ba misato. Na ebité na onios na ebisho na lobeza ville bien to eza ville mabe. Je sais pas. Mais ce que na ndenge ba recherche ya Alexandra bat baye ba yoka ki ningo obelela kimbela bat baye boki ko loka Alexandra. Expliquez sona nous dossier Alexandra oyo na capacité oyo na information oyo zanango e bandaki ndeni ni poto koma lelo tozape wapi. OK. Donc la banda na débit nga oyebi ke naza déjà muta internet na lala na lam ki na moni maman détresse azole la makasi mwana ye le même jour wana na lancé mbamoko live ezalaki zaki dimanche na lancé live pour na oyebi sabatuke naza na ville wana donc na salaki déjà pour na oyebi sabatuke ngande na vanda na ville wana donc bisika mutu bolo babungi ngande na za wana. OK. Alors ndenge zaki ngande c'était déjà une des raisons où il fallait okota makambango déjà. Oui. Po nga penda na vanda wana na za wana et tant on a lobby bongo tant on a sali live pour na loba bongo izaki dimanche nga na sala dimanche allez na lancer live na ndako na nga je crois na sala ki live na vanda ki banda 2 heures na jui téléphone na coach na voiture na sala 35 minutes na ndako to continuer live tina kombi na musala collègue nanga keinga na koti na mikangeli na kata bureau na vande si sur live wana et tantine Michel maman Michel Oazali maman Kolutu ya Alexandra elle était là avec nous na live pour na romata pour na robondela matondo sale loko so vanda kuna sale loko et nazaki wana pour na banda peka dans na banda qui penda mobilisation des jours wana dimanche venez na vanda wana venez na pesi bango place to kutana na pesi référence na kati lobby na 6 na 9h na zongi na ndako 9h tant na commune 10 na 6 8h na 9h na commune na ndako na bongami ale mbala moko na fungoli live pour na loba bandeko toko kutana na banque place na lobaki directement donc de dimanche tito moni corps et loko esalami na simezate tout ezaki na live ndenge na bandi mobilisation ndenge to kutani na batu ndenge to memami ndenge na butu esengaki tozonga susu na le lendemain na ndenge to moni na komona corps nzela moko na la police tout ezaki suivi. En tout cas to mona ki implication na yo
obengi bandeko bayebo kotizamba ti poke koki bozongi na tongo na ngoso tozongi na ndenge ebembe monanaki mais et amener les aïki tant ebembe monani tomoni yo na salle ya réunion iska ambassadeur ayaki plutôt nazalaki te ozalaki te na salle wana te na kokaki kokota te nazalaki te nyonso ambassadeur alobaki nazalaki wana te nayokaki yango mpe te natikalaki na voiture. Ok. Nalingaki te naza na salle wana nalingaki kaka te. C'était quoi la raison et absence na ona kati ya salle wana? Raison nange ezalaki ke makambo oyo ambassadeur na bato na efa basala on dirait nga na salaki yango alors le succès nga motema yango esenga nga na kota te. Donc tu t'es vu comme si on remplaçait qui ba autorité na place wana? En quelque sorte. Qu'est-ce que tu t'attendais que ambassade salle? Parce que l'ambassade des Ayote, facilement, aux Andes, qu'on a encore démarré, mais l'ambassade des institutions, pour déplacer, il faut programme des donc il faut c'est autorisation de sortie, protocole et ça, les mapois se déplacer. Il y a la nini na moment. Fallait déléguer Bajan. On a dit que ambassadeur, non? Bandana débiti na suka toza ambassadeur oui yene mtaza azalo kwa République démocratique du Congo akwe ko yana na suka mais to na posa ta moi bajan ta on na bandi dimanche ko bele la wana ta on a continuer sur na tongo na ndako na ngata on a lali ata suka ta deux agents yaki so ba yaki na tongo wana bazana biso pour bela ki butu mobimba butu mobimba na mama leki na yazo mata butu mobimba puis ko bisa batu ke naza wana butu mobimba puis na tongo lisu na 9h na bandi su ko belela parce que rencontre zaki na 12h nga na komi na ndako na nga na 9h wana na bandi live na longwe na ndako na nga parce que lié ya kokutana na ndako na ngeza 2 minutes na longwe na ndako na nga na ba 11h57 comme ça. Papa nanga ata agent moko ata des agents o bakora ko ya wana pour no mona ke non toza na biso bana mboka tozo sala eloko mais toza pe na république pembeni na biso institution za pembeni pana nga na santa ki toza ki abandonné yango esenga nga na zala te place ambassadeur ayaki na zaki ka libanda tie siriti akei na tikale ko mona ete na lo so sali pour makambo ya Alexandra vraiment c'est vrai que version il y a puis il y a batuza diversifié msubaza pour msuba moni mabe mais la plupart 80% ya batu ba pesio longonia yozo ze baone longonia na bango et longonia surtout na batu nyonso toyo ba croya kinanga okoko benga no batu yi problème ezande ko longola makolo pona ya parce que biso communauté na biso toté belé na Montréal omoni so tozaki na Montréal so salame na Montréal Alexandra nga monana parce que le même jour wana ya lundi tango to kenda ki zamba to bimi ba 20h to zongi na 21h na lambaki live na saki live pona koloba na joki message moko pona koloba que ba bisio ke na pont placement boy na zamba boy et na butu wana ba 22h na pesa isu rendez-vous to kutana wana na 22h na si dépêcher ki na kenda isu liboso à banque pour to kutana parce que je croyais na parole wana que effectivement à cause de la pembeni na mai poto koma ba pembeni na mai te to lukaka na bakata zamba et quelque chose en moi me disait qu'elle était encore vivante. Pourquoi to kitina mai te pourquoi to tambolte parce que kati nanga na ndo mona ke azali et na malili o eleka ki jour wana lundi je disais ça na live soki alali soki to moni était na butalelo elle va mourir so ezaki azapenda tout au long ya maïde balobi pour malili wana so la lili bando kufa et puis na bangungi tout ça machin vraiment en tout cas longo de mingi. Moi je pense que les gens peuvent dire des choses mais il y a quand même il y a surtout dans ma benaye à un côté positif et négatif naï quand quelqu'un fait quelque chose de bien moi ça me coûte rien de dire bravo à ce que tu as fait dans son abeng sur awa c'est parce que j'ai vu ce que tu as fait et puis je suis vraiment d'accord avec toi pour nous encourager pour rebêter l'homme beaucoup ce que lelo et bememo na naiki yo za ikona sur place but ba otuna est-ce qu'ils apenza yé yo mtu ikona sur place tu confirmes ou tu dis quoi? Oui Isaïe ni les autres prouver qu'ils acquis le réseau prouvé qu'ils aillent ils a ma question on a tout n'a qui pas kayakiste ba kayakiste kayak on kuna ndo benge pêcheur tout n'a qui pêcheur ouais détail ou apesa ngai ils a détail à moi na biso et surtout que
toyebi ke soki mwana bungi na mboka bato so bayebaka dans la minute wana mutabunga ki azalaika kaka na ville wana pe kaka ye esika pe abungela ki kaka esika ba moni pe donc c'était évident que va confirmer que ezalaki ye misko programme zo kene nini. Est-ce que jusque là tu as des nouvelles? Il y a Makambongo, est-ce que famille Ekoya, ça évolue comment? Ouais, tout le monde qui est président de la République, na maman conseillère Chantal. Basala qui tout kokuta na famille au babungisi Alexandra. Pour nous repérer sa banco là, sa banco soutien na bango qui basa bango moroté. Excusez-moi. Président de la République na maman Denise ainsi que son gouvernement basa sima ya famille. Jusque-là, 2 visas à délivrer pour un papa et maman. Donc, je pense que... 2 visas à délivrer, il y a bien en déni. Au Canada, est-ce que ma remise est accès à bien en déni? Oui, il y a bien pour Baïb Senga. Notre ambassade et la famille. Oui, donc, 2 visas sont allés délivrer, mais et ceux qui ont été, semaine auto quota, quelques visas sont sous Baksama. Pour Baya déjà. Pour Baya déjà. Ça c'est bien. Donc je pense que le programme est obstacle qui coupe ça même Koya. Dès que bon ba commis des programmes toeba. C'est probable qu'il va répatrier quand et qu'il effectivement, ouais. OK. Ça c'est bon, ça c'est bon. Sur quoi les lots au niveau il y a internet. Parce que yo mbeng dia capitaine il y a internet. Tenga lo ngala tuni yo confirmer que la capitaine. Ngo ke bazo pesanga benga oboya te. C'est bon. Ndimi. Ngalo iboye. Ba internet izana bato makasia bilombe internet bazali. Ah ouais. Mais oui. Natangelo wa kombo. C'est pas important. C'est pas important. Bon, le boy na yo. Pour natangelo wa kombo bilombe internet. Bilombe azate. Bilombe azate puis kotanga te po azate. Et l'ombe, soit aux l'ombe, soit une des moutons, on tanga combo, soit dans la France. C'est qu'il y a un moment où. Yo pour les France pour un en France. Ouais, autant que pour la ligne pour tangate, mais il y a un exemple. Non, peut ça n'a pas pays. Bon, quel est pays par pays, dans le cas. Ce qui est l'ombe moko internet en France. Dans le moment où en France, to bungi simo en abisso à 23 ans. Aza congolaise, maman n'a déjà les kaki, azo monanate. Donc et l'ombe wana a sangi sabato. Baki na recherche baki koluka azana pouvoir wana usangisa bato azana pouvoir wana sangisa bato baki koluka. OK baluka ba mona ndeko na so mobali oyo abungi la France azomona na te que soit ba omona ye neta nini mais asalango on a devoir opesi bato so que za kaza na France pour na Canada to opesi exemple était pour na za na Canada to opesi exemple était non. OK c'est bon. Ok, bon, ça en Belgique. Na sangisi bango po okoza na Belgique mutu toza na Canada na Europe tchaka te France donc le France le Europe mobimba na sangisi Europe mobimba po katoza nango ya mwana biso azomona na te à 23 ans oza na Belgique oza na Irlande kata musano ndenga na kata musana nga bokende bo pesa point moko boye to kuta na bisika boye et puis boke koluka mwana wana azomona na Canada déjà to tika na biso na Canada na Canada o lobani. OK. Pour na lingo ta ba komo na tiki na ngai pour na Canada na biki bazali comme on dit que bazate bon na tiki na ngai. Vraiment, tu as déjà émission Nabiso. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? Abonner à Fort Canada, retenir un passage nayo et puis un mot pour abonner nayo. Combien d'abonnés na TikTok? Dernière fois, tu as combien? Dernière fois, tu as 240 comme ça. On a 250 000. Pour compte nous, il y a des bossos, tout dans le compte. Bon, compte dans les bossos, il y a 271, je crois, 1000. Na chaka bakor à Est. Ah, ok. Oui, na chaka bakor à Est. Compte dans les ami balé. Na habité. Ni balé, on est ticali. Berère, mon cas, meke boyo, mon abanir. Ozo banga pe abanir pe oyo? Non. Je vais banir, na sai mususu. Ouais. Vous assure mutla mutazara na bakombo na ye abatu na ye balandaka yo batu balanda baza banani bango ba Matisse o batu balandaka yo OK cela na ba Matisse et puis ça bango un dernier mot et passage non à Fort Canada télévision
bato nyonso tobolanda nga boyebi nde na banda na bino boboto ndeko bon nga wa bino merci na bino nde bozaka toujours wana mpona ngai bolemba kosoutenir nga te tozala toujours elongo na bamoment na biso ya comédie na bamoment na biso ya conseil mpe na bamoment na biso ya barencontre lesa punda lesa boyebi ke wana erataka te naza na bino elongo. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso.